on dit maka tetanti le lel 27 tindelo planto yo nga kuna 8 mais loko kika mobile ne shakilo boto abe otindela nga mbongo kanda nyoso la mukeni nango yango la princesse yo la madame chef la patronne ama oki na sponsoli jalousie ngani bando bandaki na plate minga ya muninga tindele kinae yo pesanga so sapatu moko so soutien moko mais nga na tikelo plante oyo commission boye lokwa mundeli opesinga merci kaleka munderi te bate ebit mo niveau ya mundura betela biso tolo yo zela ba betela biso to hey Zambe nakangi milimo nyonso za lopango nakangi pa ya butu pa moi milimo nyonso kindoki ya ba sirène ya olata yango ya kona lopango Seigneur Jésus baba akate mibali ya butu ko tondela nga lopango na bebisi na koti partout nakangi na komba na Yesu Kristo na Nazareth milimo nyonso za ya kona ngai nakangi bango ya famille mundweri ya bandeko na basi ya batata na ye ya bakoko na ye kono na bebisi nakangi na komba ni nyonso oza mukanda na Nzambe Bible maloba na yo Seigneur Jésus nyonso hebima na komba na Yesu na boyi basi ya butu wao babalanga na moi na mbango Nzambe nani akokanga nga mabota nani akosima mabota nzambe Samba simba ina mama izanga na uti église Nzambe na kena kosambe na kombo na yo daduka mutu likambu te na kenda na moi lukanga na moi to sila na nzela molili te na kombo na Yesu na bongo bongo amen Yesu eliboma na Yesu sibomona Seigneur Jésus Mami, c'est que faut me conseiller. Mameni na sebino mamisa mameni na sebino na manda ko bolia ka bosepela ngate semntala mama nga mundu ngabala mbonga pesa mungu papa pagala nga na zefora bota bala mundu na sali oni mamisa na butu munanga mama na butu ngazalaka sibiki mama nyuzulu balangana nzoka basuka bamisolo dati la butu ateyo mungu on ne Jésus na butu on ne Jésus tout le Jésus non ne Jésus tiko simba ngai ninyango tiko suki nga lata e bonga na kindoki na ndako nga lo bangane mo semudori ngane mukonda na ebi Nzambe ya ngai ona kenda ko luka ona buku ya kema bolongo na ebi sino mosolo ba pele ebi Nzambe na nga na ebi no benga suki ya lata ya zase e bongo yemo ko na yo samba na ndako ko ndoki okota te na ndako ka mundu ezi bino mibale ba ndoki bokangi ndako bota pona bota te bino ndebo liaka ba fufu na lambela suka lelo kendo putain ça l'examen be semeki soki na kita papa ça va kota yo suka lelo ni nango suka lelo ni nango kitoko ya ngai uti wapi ya Teresa kitoko ya ngai uti wapi kape mibale na bino bobala mami somo se kitoko botula kakawa na basoki ba sirène na obala na sirène te ya Teresa na sirène te ya na sirène te ya Teresa bongo lobela ya makambo na misu na ye conception ya kata ndako to kota ezalaka ya Teresa mais kisa ngwa ndenge nini ngwana ceux qui n'ont pas commis la sirène, au nom de Jésus, ceux qui passaient en terre, on a été Teresa. Il y a un diacre Simon à Londres, c'est qu'il y a un mamie sans la télé. Nanzu yote mais ce que banda ozo suki moka lo pelo ko isaboy nzo ka ndoki na butu yango diacre Simon lo baki merci yango lo baki yango lo bina ngadi semeki yeba ozo bimisa yeba sort nango ozo lo bawana semeki ngandoki na kata ndoko ya na kindoka kisira nango ya wapi seme Teresa obenga biso bandoki ya mundo gazo biso banda to ya mikie abogoli biso elo obenga biso bandoki mami za wami na kombo yes moto nzambe kidabino six sabino de bonzawana si ya mundo ga kuta biso to vanda kaka to ke pai to vanda ndo mo baina ngana fanda kana pas mon la ne pas ma miss ba lame de crocodile ba ndoki tande ba saba ba lati ba kola nzambe biso mona yo zela kindo ke famille no ko pakola ngonde biso merci
donc nyonso na lobi na yo même ata nzambe mokolo tokota na loba ndotuna yo lingaki mwasi ya mabene mokili kende bongo ikila mabwi na nzambe imo kuchaba pwe abana ngwende na yazo tana ngalobi monoko na ngai opon oyibi yo inspiration mate oyo mwendo yo zalo kula wako izalaki na bani Israeli na Egypte bakiti bakomia walibango yo bapasola ke bimisa ke mai bakiti bache moito zonga na biso to zonga omemi biso na diwa oyebi moto awa ko isi man akiti lisusu ngana ibi kote ela komia bali boso ya mai avec précision akosala nini Avec quoi? Précision. Akosala nini? Akomi esiko. Akosala nini? Boso ya mai to soke. Moso moni. Teko kufa. Pete kaka njate bui. Moto ya Nzambe. Mai. Moto ya Nzambe za kusera pere tango zaki na gan na bise. Ah. Sero sambelelaka. Oh na osameleka ba fosette. Ba fosette mboyo. Momo ndengo zali boye. Tina bandeko tinda bongoso bengoso. Moni mama ta Yesu. Ayaki na pili yeza. Moni yeza ndaki yeza. Ngana zana ye. Ayaza jana. Na se kulusu nde bakabwana. Ayo kotambola ka. Biso toza ba mongo. Sentiri na patalo. Donc, nazo former ye kala mingi te pe mosako munene. Oh député ba mongo. Te yo oza kalibati. Yango wana kalingati yo elobeli ya mukolo. Yo lingi na yo mosako. Denga za wana donc nani yango akoluka yo. Onyo sakoluka yo deja na ko pointe. Sikolo ngolo bakosepe nanga. Donc nazo linga yo. Donc toza langa na yo. Olobaki na nazo boya makambo yo. Osia mukoko azopekisa makambo. Osia mukoko. Wa busa azopekisa makambo. Ah bon super. Belgique yakana. Belgique pardon. Bongos. Papa. Siko bako. Yo na lineti ya noir lokola moto bauti ko azosala test yo na ava musique. Oyawa. Bako. Yo bon te liba yo zotele misanga ngana komina ni nepana. Prophète, moni to bomana te. Te nani akobomana na yo? Yo te ko kufanga na kotika. Obi sera isa parce que ngamu na kenda na sa évangélisation porte à porte na ya na ye et puis na ba problème ya vie na ye na bi kaza na ngo bien. Tika ngana sala ka suivi na nga normal ti na suka. Suivi basaka na moto ya katel. Église ya lobi ayaki. Bon yo yele ndenge nini? Ekosala nini evangelisation po okuti mosakoli wana. Donc nasina yebise nyonso oyo ngako oyebise omona kate. Donc yo lala kana yo n'église wana ozalie. Neko zaboyi. N'église bayeba yo ulata ka pantalon ya katamai lokula Michael Jackson azosala loko ni ekozonga sima. Zalie et puis par contre l'église na pouvoir na nyonso. Mais to on la grande pourquoi? C'est là qu'à point na mona prophétie moko boye ozolongo église comme ça na yebisa pasteur yo batia wala Paul prophète. Oui, Bandi bazali belé. C'est ngana koloba ko intervenir na te koloba. Na koloba ko ana babiloko mosusu alobaka ya komona ko soka bimisio na miso batolonga l'église. Na zamona matete. A réserve kango. Na mona matete et puis na zambe na ba délivrer ngati. Tikanga ba intimidation. Yo na son vérité faut to ba na. Aza ko rappeler kambo ya kibar délivrer. Kokanga somona. Na zamona matete. Yo lokolo ngolo ndanga lokolo lisasa iko ndedi. Yo komona te ndenge na komata. A intimider biso te. Yo na kotika c'est belé l'église. Mais baka c'est belé l'église. Pour ça va suivi. Suivi ka moko ki para isa ka para isa. Ngande momoniti. Yo zana negi. Monte na biso. Osi ni décision papa. Bon décider. Te omoni ko muta boya. Azo milite siko bon na salte ka petit nango. Mona ka petit. Papa, ngana mona kanzambe kana nzambe. Bina mona ke ka papa. Ngana bana la Suleiman moja. Tout est au papa au télé. Na bana libération ya. Bo iko intimider ngate. Ngana mama Wemba wezaka kati ya kufa. Mutapesa ka ikisiye. Papa. Akobeta iti. Papa bolimbisa biso seke ovanda pe na adisa moto maître ngwanzama. Mais eza tosoni bino kaka botika makere bozala kino bozami mibali baswana kate mibali babunda kate. Ziba zo yibisa bino les hommes ne bâtissent pas. Mais ngai na za prophète na église na biso église réveil na biso. Vous êtes prophète? Ngai yesikoyo. Akoma kotia nga libaya partout. Ngala za évangéliste mo kipa mo tele évangélisation za ngai. Bon, évangélisation bakena. Yo za na cabinet. Ya za bilo na ngai. Kana za jana. Donc yeso ki neto bengi na église mo bino surtout. Siko ye kolanda na nga partout.
Mais ça va nous papa. Bino bato église moko bozo sona. Biso bata catholique. Tosona Biso pena bana mama Maria. Tosona kate, tokuna kate. tosona te na zande boboto. kolandela bato nga na yawa na ekop na nga ya bilanga. Bilanga wa awa. Petit moko azalaka papa Mafuta nzoi te. Nani? Raisa. mofude Raisa. Siko nga na otake petit wana. Nani? Raisa. Mama okrake mofude moi. Yo. Mafuta njo Papa. Zana, yo eli Raisa. Papa eli Raisa. Bon, te yesikoyo aotie yanga libaya kende oneti kaka ambrie. Mwana pe Raisa. Yenda zokota na territoire. osala suivi ya ka na ye yaza déjà Papa. Te zana. Moto bolo bana omoni omoni e bon. Boyebi azali. Oti kamera oti. ye pasa marié Zana benga na Raisa. Raisa. Benga Raisa. Vambil. Zali kamera benga. Benga ngai. Raisa. Yaka kopi, yaka kope, yaka kopa bien. kope, yo koma kope. Yeyo. Oh yeyo. Yaka yo. Tala yo mo. Raisa. Papa, mama. Lakini bana wewe uko sawa baba Fantina bana. Mbana zate. Mbana zate. Kula zate. Kula zate. Bato bako ya ngana kotia bako lobika mona yo. Bako welela yo. Oyo asamna Baka nini? Bako welela yo. Bio Oh, bako sasa bana. Weli na ete. Koko na nyama zoba nyama. Yo. Bawela na Vigile la Ngai papa na boti. Hein? Petit. Papa biso. Ngai papa na. osala suivi L'état zali. L'état zali. Oko bimisa bango bo ete l'état zali papa. Kino bako beko. Te ozango mabe. Bako bimisa igreja bino. Ne touchez pas mais ouais maman. Komoni loko. Kimongere. Kuna mbango. Awa mbango. la prophétesse un jour prophète abel na dans prophétie na loti na bali le libala mingi fa ya valeur à moi c'est libala botika na bando na libala o bula ngo non jana ebi kana na butu on la musangai po ebisa ngake beke numberto garçon non sale o akwe mobali ne donc na bon OK ya cela c'est que moi cela ça va pongi ko beta o mona beke o sepeli ne o mona yo Ababi moi ça beke. a sepeli so na o a sepeli na loti a ki sundoto abali Beke na bala. Moi si ya Sylvie da Sylvie. Mon papa ya Sylvie da motema na ye. Moi wana ya loti fatu ndenge aza bemikola azobeta masolo kaka ya kobala yango omoni ntango azolala azolota ke abali eza makanisi na ye omoni mwasi eza kaka te libala kaka nde moto babike mwasi fafa na libala so ndeni te moni nga na miniti oyo so eye nango na obala nanga me na miniti oyo narezoe nanga libala te mobali oyo abala nga kutanga na implice na ngai luka osala affaire mo ekotela ko mombala arespecte yo c'est bon botikanga mutu kuta aza mosika na ngola job la vulu abenganga pipeti na ngai na loti okutu nde eza boye yo balotaka okaka. tiko yo ke wapi Te tout que non mané mais nga azo récupérer ne fatu ne azo loba. Au moins tu que non Umberto. Eh ya nini? Au moins Tatiana hein? Tatiana. Mama e mobali na biso. Notre chérie. On se joue les bisa misu boy ni so moni. Ya. Yo kabisa. Inshallah pesa la litaba mususu nga. Nga alinga différence. Ça va? Oui, ça va. Ah oui. Et quand même ngate ba bilo. Non, et quand même te. Eh, la mona kalo bi ko nga okutanga te. Ah, ozobima déjà? Ah oui. Non, on a vu moi retard moqué parce que na autre chose ba invitation il y a Xavier Lopez. Xavier Lopez. Na invité sur Xavier Lopez numéro 10 ya Luanda. Ah oui, mais Sali maison na ye XL Production. Ils ont produit l'orchestre na biso awa, l'orchestre Angola, donc ba concert, ba album, ba disque, ba théâtre ainsi de suite.
Boy funga na beta tour na be quel numéro 10 yangola. Problème c'est parce que moni Angola wana ezala ba kolo na. Parce que so tali batulukola ba machuda mandangi. Baza ba prêtre ya kati Angola ozwi na nganda Monique wana kutukolobati. Parce que staff oyo kanga Angola mobimba eza ba nganda Monique wana. Ba Christian petit na baza kuna ba Christian Ndombasi ba Christian Kitoko soki na za kuna na Angola to betaka na tozana bango wana. Ya solo kenda kuna. Na Angola to kende peto tali. Eh na koyebisa Xavier. Numéro 10, ça vous avez numéro 10 ya Luanda. Abeta 10 ya action. Bon, yaza moto avec action. Les autres on dirait Jano Bamba pomme de main. Yes, qui a le bien réalisé. Canette Gilles Bavon moi. Les Éternel Nzambe tokumiso to pambolo po to kotisi moto na kati na ndako na biso mapambole kita awa na kombo na Yesu tobi merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. To bosana ki bosana. Merci ko c'est ma bête. Votre prière. Oui papa to koma osambe à l'église de réveil et pas pasteur Caleb mais baza na prophète moko kuna pakalo oui. Ah non 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 non. Ah bon? Wana za mutana. Bino nyonso. Oui, aza mutana Nzambe solo je boyebisa ki papa te. Pakalowi Azaya Nzambe Pakalowi te Caleb Azaya Nzambe Mashinda mama Yaya te Pakalowi leki Yaya prophétie. Ah bon? Mais oui Yaya. Yo ce jeu ABC était vraiment Pakalowi Azaya Nzambe Photo cha moto na place au moins na minute au numéro 1 eza Pasteur Caleb, numéro 2, Aza, prophète, numéro 2. Bon, pour excuser vraiment na de passage, na solani ka moi quelques minutes. Hein? Faire Solange. Il y a de Solange pour Nabi. Nazo on la cabine. Ti pour mes ala mais attends moi le rond yaya. Et c'est à musulman on a kawana o ba mela la bière te ngabo na ngina bibana ngame no zele fois sans appel et pour du boyko prophète ko solo la paix bien attention na oto boya ye mère Solange yo sakananga hein nani ti ozo sakananga itu pona ze pana bino to ozo kansani bino lo bino hein ngalo bino abia yo ngana memayo na Islam Carlos Tomatala na moi si Nadine Tomatala o ya Rotterdam conseil ni mapia ki ben non Solange landa religion o mobali na yo azo sambela aku santa mobali ya Tantine Rosie a bengi yo depuis na Londres kuna bi Solange kandi mobali na yo lobi landa religion o mobali na yo sambela donc yo zela yana beto no mbata mo na mayele tala ko bouger tout le beto mbata mayele ba masa no ba otimbe na bien. Bon, si vous avez l'église de réveil, donc vous avez dit yango yolandi. Hein? Pour ça, on a besoin de pour ça, on a besoin de Shalom. Shalom. Bon divin. Bien. Et après ça va. Bon, si Fabio kwa no sisi. Kusala. Ndio kaka makaya buko semeke ndo na kuza. Ah, zela ngadia wana chilanga na nikolo. Oso na utikandira tona yaka. Moto ekota nga ifuna shikamoro kati. Bosa fuka so ba ko le to li. Eh, so na ina ko le. Ya odini bien. Ah, merci. To bondela. Nzambe merci. Pour esi kokota nsesu biso. Na bandeko na ngai. Papa tika masolo nyonso ko. Nzambe merci.
présence à Bolimo na Yesu Masia et ba pour manifester. O eza yote eza musika na kombo na Yesu. Amen. Amen. Ozako bima mama. Nazoke ka musana ngana kena koteka ba bijou. C'est ne tu omeli on a tegela gi. Mais maman pasteur. Ozako bima ti libande bozo suka awa. Nazoke ndeti na gambe sika na teka. Ba client na kutu ba uta poto bazaa na kutu. Ma prophète. Oui maman. Oui que biso to aba na nzambe. Et en plus, to za basi ya basali na nzambe. Oh bien maman. Mais il faut te refléter l'image à Christ. Ngana ebité ceux qui to bandoté ya bato bazo ou talibana ba okota na église ndenge nini mama. Ata yo moko bakata o elate nini mama. Donc makambo nyonso ano maneko loba mama na ngai ndeko na ngai. Makambo nyonso baneko loba po na ngai mama berger Sharufa. Eza po na ngai. Pourquoi tu me l'as dit aux hommes on teke pesa nzambe lo kumuté? Ah maman. Bomoni ngai mo ma pasteur na zana exemplaire. Nzoto oyo eza sacré. Ah bon. Donc eza pour na mibali na biso. Biso photo bandenya ko respecter mbele so po baza basali na nzambe. Mama to boyite. Ngapela ndako so mulungeza e mona alata kate loko na leka mpepe mama na lata boyite mama. Boyite oyo zo fixa na nzambe na biso. Mama oza mwasi ya prophète. Prophète wa mona ka makambo. De bana ke oyo nzambe asololaka na nyonso na ngonga nyonso. Mama boyite o singa ipasi mwasi na o singa ipasi. Donc je dirais que maté ya nyonso oyo bazote ya église on dirait maté ya nyonso oyo baté ya église. Yo kanga na yebisa yo maman pasteur maman berger et le comment on a na yebisa bino botika koluka makambo oyo nzambe aza kotiango kate po bino bokoti na makanisa nzambe te pourquoi bozobake nga elate na ngezo sepesa nzambe nani apesaka bato idée ya kosalela mba s'il vous plaît maman non maman la Bible elle dit non yoka na maman pardon te ko swana te bino bolobinga na yoki Bible ezali biso mais malembe te maman ngana ma pasteur église non maman izela soki boyoka ngate c'est pas la peine de vendre to solo na linga la tata soboye Bible ezoyebisa biso boye mutu soka bongwani akomi ekelamu ya sika tomo yo akomi ekelamu ya sika elobeli na yo elateli na yo evandeli na yo na quartier place yo zali fo ba so batali ka babi o aza mwana nzambe bilembo ifo ezala mama pasteur to salaka hypocrisie devant nzambe tomilakisa ndenge tozali kati na biso nzambe pa lengi ba hypocrite te alors ndenge nga nazali na ko manifester comportement na nga devant nzambe nzambe aza na tina elamba te nzambe ana na tina na tika la nzoto polele te nzambe ande na posa ya motema na nga mais lokwa motema oyo nga eyebi nzambe mobali na nga solo kana nzambe ngape moko soki nzambe solo na mobali na nga pafu atiki mobali na nga la pesinga nga la kuta na nzambe ya mona ki mabel nga lo bena oui pour asola na seme que na na mabe Bino boza batalibanda bokola loba te nzamba ninga banda mama haleluya nzamba za malamu mama prophétesse nzamba lobela kanga ito bakanga mwana na ngai bakata lata lolenge na tindio na mokili kozala hypocrite devant ngai menga bosa hypocrite soki prophétesse nzamba obeta te yela kipe yango nini ba débat milé ite biso tozande ko sensibiliser ba mama na réunion o ezali ya ba femme sage ndeti biso mama mukolo langa pe fona te ya na te ya kala fo na te ya batu na lakisa batu façon ni bakoyi ko tambola façon ni bakoyi ko lata mwana nzambe faza pardon alata lolenge o ya lini ma prophétesse bon na ngai po na ngai ya tukande to sala programme yo za ki pe na programme te yo suka na ma bijou to bonde ponte lesa na mulai bozo continuer to bonde amen kasi nga nazoyoka bino te samba kasi toyebisa olobi ntongo akuta su tofande awa seme Teresia auta prière auti prière akuti mamisa awa aobenda mai nga avanda kuna tomoni ka akoti abandi kotuntuka ye moko abandi ko prier to comprendre pe sens nango te to bandi olanda eti awa to mwaka akum kofinga biso to abandoki mamisa za sirène
tozobala te tovanda na ndako no awa kindoki tokanga ye mabota banda kobelela biso bavoisin kutu na si bayokaki to bandi kopekisa ye tosali oyo tazwi baporte nyonso akangi ya bi tokota ata obengana biso ye mundoeri ozwa biso bomwana ozwa biso kala ovaa na biso yaya okolisa biso ata mokomo te ya mundoeri ata mokomo te ngai alela vandi mwana kosa semeki mabe ya mundoeri azobanzola ta bakola na ndako ete bakola oyo motema omoni kindoki mosu ekomi omona yo oyebi na yo te me bamemaka yo na baavion bandoto ya baavion bolotaka ngo te rien. Teresia. Teresia. Ngai mamisa na kange mabota. So na tesu kina basindela tunafunga na kikangele mabota na ndako. Na bo ndoki makota ba ndoki po. Mikolo. Bon, Teresia. Yo sambela makasi. D'ailleurs, nzambe so nzaba biba ta répertoire na ba numéro ya bateau na biso bazana ngwana mukili yo. Numéro na répertoire nzambe ko sala. Lobi ke mabota na biso soki eza te eza bango yango nazotuna bango moni okozala ndoki mpo oyebi no te papa par inconscience te bango eza conscience te mwa bandoto moko ezalaka te ya Roger bango baza consciente nde bafandi yo na mibale yo mpena mwa mwasi mobimba kovanda yani obimisi bapome nyonso oyo olingi oséduire mamisa ezalaka mamisa na bandoto ndoto moko bakati loka mundele ezalaka te alotaka na ye alotaka ndoto moko bozomata 1 mètre bopo oni tala ngai soki na koloba tala obi nzambe nanga kosa te nzambe nanga lobaka ya solo mamisa tika no kolela Teresa aloba nanga loti ndoto nazwi $5,000 nakiko no bona nazwa 7,000 donc ndoto no tene registre donc nalingi to namona pe clair na likambo oyo bakena ba kuyo ba pote komi oleka 30 tata tona mo sirana ko likambo ta yo mo melo ko lopele obi na mami yo tabana sa mai tala kama misi tala bo ba leki nanga mais loko je veux voir plus clair que les bouts de mon nez. Mutu pena koko kana couleur elamba boy. Bon so mutu kocha kasa mami aza bolumbuti. Bon mon sanga clair na likambo. Hein? Voilà pour ça bana ke. Chérie. Oh nyonso zolobawa kangaka data lelo biso tokobima na kati ya lupangu na oyo okoregreta biso un jour. Thérèse a mutu mususu na benga e Thérèse po. Ça va, arrête. 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 Kanga data lelo nga naza calendrier na yo naza agenda na yo na kangelo data lelo benga nunga Teresa ba pesa ko mateza ba boti nanga kocha no sema akele na ite azala ma atika kindokinde na ola basute oyo zo lo ba ndako ola basute de no kanya makaya buna na kwanga na olia ya bongo poto ba prière na oyo zo lo besa ya solo soki ze solo nzamba juste aza zo luka mabota nzamba ko pesa mabota zo kosa ba ba innocent makambute so linza ba pesa mabota tamo la vérité ya ya biso abota ka yo ndo kakao lo ba ngaite yo so atala mobali yo mundelo koloba na ete trop c'est trop na biso ngasi ko turo romona mamanga na osala o Teresia po lekisi ndako za ya biso romona ya biso pe boete ndako samba yoka yo soko la simu odina chabi bela pembe mundo ya bisa ye yo ina chabi bela na tout lekisi mamisa mtaotika o mamisa pa otika o itamono yo yebinga na osala lote tikala beta on peut na 20h. Ya mutu mwana ba erreur na mamoyi usobete liko fede. 20h. Erreur ko liko kofi ko denda. Luka mbano ngasa oyanga. Ye ba bala ko na commission. Nika mute. Je pete litu ya boya. Na insister. Alinga na pasi. Difficulté. Na stale ba entraînement. Anoke ba mbula. So sanga malunga to linga ko bali bala ngoza aka yo. Ko luka kama kamusepela. Sifa. Yanga lokuona ko. Zungsa mko. Chizo kandengini. Ya pesa mwana milenga mke kapola yangu. Ungozo kimonde miyakoto. Aya kumona ngana zo kumizi sifa batili bona mwana mkazi. Musele ya nzamba kosa kiti. Musele ya nzamba za mutazaka na sagesse. Yozo fande pa musele ya nzamba kosa na sagesse.
te oyo bomba funda kaka keza kokasi kokaya pulupulu nakumena ndingiseka ngomingi msakazi nabwaki nani nakati nabwaki nani oyo mbumalumba lukumba ezalaka boye koka ezalaka mwendo ti sifa ozofanda kimia semeki babaki baotindela odime na yo baotindela oyasi wana bayasi wana oyo amike wana me nayebisi oyo ozala motema motomoto ezali secret nabombaki na ngai nayebisa yaya me yaya tema ozala motema motomoto na bina bomba na yo oyebisa yo moko kobenga bango tulisi etengamaki ezalaka ya boye medaille oyo medaille te nazotala nde ngomba ya golgoto oyo esika babakaki yesu okulusi ezalaki ngomba me ezalaki bakulusi misato moni te ekulusi na yo mpe etengami me na kati ya ngomba Mont Sinai. Semeki. Bongo yo za moseka. Semeki moko te za wana. Benganga padu. To didu. Te benganga dora. Tinti dora. Tinti dora. Semeki. Usimama boite kasi te monso yeye awa. Ni nazokimisa kwa ndima nayo. Yo yebaka teke mbongo nga napesa na famille na bino aise bele na bale kasi epuis noko na bino wana kusenga balinga basenga calibre 12 ya senga uzi eza arme de guerre donc albi nengo zibo isasa boma kaka na napesa uzi na Kalashnikov ubi Kalashnikov AK-47 sif asafu nanda kuneneza bon ozobangani nga nazala na droit ya nzambe pardo kangela biso liso moko kutoyi tala noko te azi ina bozalaka bwindiso yibilo kutenzoka nde uyiba mukidikala bakumeka buyiposo yitabe okera kula mutu agilisa likolo ya poso yitabe longwa brésilienne. Et puis, c'est bon, côté là. Côté la chambre. Côté que c'est bon, on va t'en dire, on va tout bon, on a sieste. Mais faut dans salon service d'huile. Faut na poter penser l'huile d'olive. Bonjour, tu n'es jamais t'as trop. Tu peux t'en dire. Kota Nzambe olobi chaque chose à son temps. Lire la Bible à son temps. Tangu pia kosepelisa na ngeni zote zaidi. Yo, openda ngeni zote. Olobi kima. Oyo na kimi tengamu na zaidi ya mbele na kusinga pardon. Kima fuya na mpidisi di la Bible. Chope. Coco. Atelemi boso ya motema joko beta o. Papa azali. Pasteur. Prophète. Pasteur wana bagrade ba pakot. Bon. Ya na ye papa azali. Papa zata bimaki. Abimaki akinozo bilo moboye batindilaki na komanda bush. Bongo mama. Mama pa kendaki matanga akende matanga moko. Chaka sikiti to bandati. Elo première séance yango mune na chalet donc. Nzamba solo nga boto donc. O baso mekangai. Baso tala so pesa ka yoma. Ni pesa mo muke. Kanda. On s'en relax, hein? Non.
Promets-te. Faites comme chez vous. Ok. Bah, tu dis que tu n'as yuma. On est déjà au Paco, n'était? Là, j'ai joué, je gagne. Je gagne. Logo ya boy. Tes problèmes exactés, nous allons méditer. Pasta jana leki. C'est que pasta za kamuta pembe. Abomba kande na bilamba. Il faut te provoquer match moko bu ya loisir na ba Wendes ma poète comme ça. Na makolo ya Caleb. Limbisa boy mabeti na selputa. Oh te mama. Ngana tala kama kama mulimo. Ya msina tala kate. Lanza mabenga ngapona makambo ya mulimo. Ya solo. Naza docteur ya mulimo. Limbisa ngapa. Naza na tenue déjà ya blanc. On dirait que yokana kime. Prophète. Ukolanga naza musakoli. Moni. Ekutani. To bondeli. Iso wa olendenge nzako. Papa uzali nzambe papa. Bato babobenga kamba to tindeli nga mosala nzambe tindeli biso mosala nzambe na kati ya ndako papa. Zona lokumu papa po uzali nzambe. Lobaki na kolia na mosala na bandaki oboya na sekondi matin na kolia ndenge nini. Ekokota nga boîte. Uzopesa na mbongo na tala isikotinga nitilelo. Kolobomba na makila. Na pesi yo merci matonde zonge pa na onja komba. Kombo na Yesu to bonde boy. Amen. Amen. Ah. Api bano bazaka bazate basundelo. Te. Prophète Omelani. Ngai. Ah, mama. Appétit siri. Nani misusu obela. Tondi na ngai. Bon. Barabaki kutu nini? Uzoyoka te, uza mtu makasi. Prophète. Omoni ngai. Nde bapesaki barapport au jour wana boyaka na yaya obi ke prophète na kamwaka likambo oyo na kamwaka mingi so na bina mobali fa kangama kana nga te nazoboya ye fa kangama na ngai prophète obi ke na kamwaka epuis nde bamama baoloba ke o nalataka mabe nazokamwa eza makambo na biso ya ndako baparveni kobenga ndeko na bango Pelina Masibu na Adrienne Bill Gates Masibu babenge bango pese ba rapport wana pasteur est-ce que vous avez makambo oyebisa na famille na commanda Bush akeyisa bango nani kandi na lati ba panzinga sango na quartier pe bana quartier ba komo panza nga basango est-ce que za malamu vraiment est-ce que kolata boy na meningambo kupanza nga sango nga na mwana bango kuso problème ezai fo bango bate yanga nga pe na yeba na ngeloko yelanga te na lata ka ba biloko ya mikuse pa pe na yeba na ngeloko yelanga ma biblia lobi batobotaka mwana kasi tobotaka mipe tobotaka mutema te donc eza lokola biloko tokutaka na mokili mama atakuti moto yango ekoma prophète prier ka pona nga ponga pe na omona na oyeba na ngati oyote verset oyote l'Éternel parla à Moïse. Maman, le bac ni koto, c'est là nous allons concentrer. Nous allons concentrer. Prier pour nangai na kam na zo kamwa ndinga mo emo na lata biloko et puis mibali bazo kanga makana ngai. Verset mo ezalaka yaka ba côté pour ne ba Nouveau Testament. Osambe apela nzambe mama tika opanza nga basango. Pa bato. Bon, ndeko za obala? Ke na bala ti prophète na bala ti. Ngalata ta pantalon. Et vous savez que bino kata sonité. Prophète respect. Va bien.
Oh camarade nangai. Mo santo Nango moni pembe ne ramba bo itina kati. Ya solo. Ya na moni masolo ngo sérieux. Ils sérieux te. Nenga na yo joyeux. Au fait. Hein? Pardon koko expliquer biso na za ko moni na notre ba maquillage to bima. Donc za ba camarade na biso. Leki ya nani ya Lidine. Ozo makaka siko. Hein? Ozo makaka siko. Ozo makaka siko. Donc joyeux comme ça bon que boîte. Bon. Ah, est-ce que tu sais ndeni? Kayo, so bito kende kayo. So bito kende kayo pour surtout apprécier. To kende. So bito kende boîte. To ko maka awawa na super to zile ki a Lidine. Sala, au moins ça Florine sala ba dans la Suisse. Camarade sa bon voix. Bayaki pe na papi Dinous. Ah, eh na ba présent ngoli. Ba trésor de ngoli nyo sorti mo matiti. Ah bongos. Il est en église. Par quoi peut ce programme nangai? Alors baneo, abo ya pona nini? Tala yo ozi programme nangai ya kirti ya poko ya lelo. O de commandant. Mosa ko yazo so na njam. Odi boîte ezala ka côté ya lem. Boîte obuza wa. Boîte. Chetemba. Lemba. Chetemba ka lemba ne to zo ba na ville. Ils en ont point, on le kilo on kitwa. Na boulevard. Ah, na boulevard. Lemba to zo ba. Non, yo quand nazo silika sur un nazo silika avec raison. Kuna me masanga. Ti eza pour masanga te parce que eza problème ngai na yebisa nga naza mobali nao. Naza oza fiancé na ngai nazo bunga mamoke muke ti to robana. Alors yo za moi si il faut olanda religion o nga nazo na nga mobali no nazali. Yo tiki religion na ngai ale. OK kota na ba église na bino yo kasi nga na sepelaki. Donc yo zolanda lo yenge ya ba camarade na yo wana le boke na kolanda ba église pona lo yenge pona sentiment bozo ke ko sambela eso to zolanda pona sentiment. J'espère que ngolo baka Ernest ngolo bana pona nini. Blaise. Yo zo kamusanga. Nga na za maîtresse ya vinanga. Na na droit linga ko kuta ba religion nga na linga na ko kende. Blaise au forcing à ma caste non balingate. Au forcing à ma caste oncle nanga monsieur le Paris Gilles bavon mwamba a benga ki yo expliquer Blaise. Ba ko agresser moi c'est bon te pour na prière. Pour ceux qui le balingai na comme na engagement na Blaise. Wala so yebsinga atala kende wapi ate ba de mbonge to kende. Atana zo litito na cha na rocha. Po yo olingo ka te grand frère na ngai beke nous mère to garçon non sale na Diblin a bengio. Blaise, zana tendresse na mwasi. Blaise ni ka ko brutaliser nga na ba makambo église, eza nini? Solange, na brutaliser yo te mama. Na brutaliser yo te, mais na yebi ke oza mwasi o nga na va na yo libela pona vie na nga. Alors il faut nazala ekenge na yo na koko tika yo to kende dans le mal. Nazo landela yo parce que oza mwasi o nga na va na yo na obota na yo bana. Vieux troca, vieux Pablo Trocadero, vieux na nga o ya Suède. Obi ke wana za vie na ngai oyo azabe na donc ngai ezali kwa oncle na ngai parce que master oncle na ngai depuis ki chassa ayoki makambo yo yoka sa sepeli nango a sepeli nango te bon ba mikolo ndenge na tomba o sepela na makamba boyete yo zo continuer ko tala Solange omoni ngai ya mama yoka na yobana yo soki oko continuer ko kenda ka ba binzambi wana ngana yo ekosimba te yo continuer ba binzambi wana comme ça ngana yo to kotala pardon yo kana nziano Blaise kala ke dolala ko na bien tika ngai na ke kopema nazo ke kopema parce que to ke pema bisomba no bono mbila masangani masangani o masanga no zo melo ebi ke biso na religion na biso ba masange peki sami donc yo makamyo so ba koloba no yo kana kati yo se ko loka to ni ya usola nazo ya kasi côté ba loka yo de lo ba to ba loka yo loka yo ngai Solange nakoyokela motu te tanke yo boyi ko respecte nga osala ndoki Blaise teka to batela TV na biso ya ko na pas bimakende nga na ke kolala ti ko nga fongi na okete to pe na rendez-vous biso me na ozi la biso kuna Boni nous avons la sémence déjà bien nzambe. Là on a quand même beaucoup de version sur notre temps en haute montagne n'importe maman correctement. Bon on attend la barabara.
C'est bien. Obi, on a la taille, ils ont un évangélique. On a préféré qu'il boue. Au moins, sinon ça va suivi. On a une évangélisation. Parce que moi, si on a un mounene, on a ça suivi. Si moi, je suis en Grèce, je suis allé à Kasi. Et ils ont affaibli. On a un petit mangolo. Bon, mon yo. Voilà taille, moi, évangélique. Il est solo. Et puis, oui, Moussala, oui. Maman est prophète. Tala, nous avons pas mbola ndenge mususu. Baki ndima ono sa sala na kwena wana tina mokote. Mais li pa mbola solo za pa nzambe. Letinga lo na olo babona ba partenaire na poto. Bato lokola ba océan mukoko. Ba chiko de wolo. Et camarade à Seboul Palata. Voilà, oui bien ndenge ni. Do ba océan mukoko ba chiko de wolo ba prêtre a poto, omno benga ba prêtre. Camarade na ninga mukili. Seboul Palata. Lelo letinga mariage na ngamu takipeka nyoso na océan mukoko. Donc, il y a aussi très bien. On a prouvé que on a à tout moment. Téléphone, et pas seulement dans Londres, on a Richard Madeka, joli tonta. Non, vous êtes la prophète ou bien berger? Mais ma prophétie, vous avez prophète, le ministère a le ministère m'a périmé. Ngana koza prophète tete ta bataille nanga bataille moko évangélique. Siko kabeli nga onandi. Obi prophète depuis na sobwe. Soki prophète Louis ayepa na bino. Kolinga jamais o accepter. Obi ke na mboka na makuna na basankusu. Azaki chef coutumier. Yeso. Oh, nenga zawa na azali boso zebola. Alors za kata ligne ba ba chef coutumier. Donc azana ki coutume na nzoto na ye nenga azana mama te ba professeur bagana ezaka prophétie te ezaka na ya azana esprit ya python ya so ngana ba kona fonga parce que Caleb ke alongola parce que ngana bande église oyibi ngo bientôt ba église na sana nous gêne et pas na bino to ça ba fait awa ya solo mais passer a tcheli liboso parce que nini azana avancé en âge par rapport nanga et puis abota ka tu pourquoi faut tout nanga pourquoi. Pardon, limbisanga, pardon, papa. Limbisanga. Obi na kaso ndike na che boko na fende, limbisanga. Pourquoi mais na ngote isa na ngolote. Mais édifier na ngoka ya na ngolo mo gravité. Tiens na ya na gravité. Bon, moni na ipso manenga solo. Na ngenga secret ngana yo. Parce que Caleb te timba na isa na. Titela kana balabala yoza musala nzambe simba te bloko ne kwa katimini. Bon, moni passage Caleb ayebate. Donc ngana a besoin na yo. Besoin nanga kenga yo te lobi nini kasi so dika mezo lobi kaka te. C'est au moins nana pour ça parce que ngana moi sina to divorcer kala mingi te. Ah kwa nini? Na azana esprit sirène. Mais yo longola e na yo kaka bino bolongola ka. Bolongola ka batu ba esprit ya mabe na yo kaka. Obina libala ko ta mutana esprit mabe ta bo sangana. Esprit ka kana longola ki ezonga siko fois 7. Et si maraté. Ya ona ngana ba na famille moko ya musala nzambe. Nena honoré Caleb. Ngana obala o. Na kabela ko téléphone, zona téléphone. Mananga yesolo. Zona sim. Mais na okesa ngba be batindela ko téléphone na le Django le roi de Chicago. Na ipsaki. Caleb. Ikasi mais bale Django wana ba le roi de Chicago. Ba komanda bushi ba batindela no ba biloko. Ba jo so tanga na obike azamutu Caleb, azamutu nanga directement. Siko na ngi be bénédiction Caleb soko epa nanga esuka epa na yo. Mais en tout cas ko décevoir ngate. Na lingo makasi mais ça la marqué aux alarmes pe na ba prière. Yesolo na ça programme ngona mangenge yo kinga na 3 jours. Ngako ndio lobana ngao tukuko sana atu sai programme to ekalelo mélodie mpo iba diama to ki place bo to kende ponga na okenanga. Ya no kinanga na nga d'accord. Na 17 aux amis. Ndeza ana zena anda ku craquer. No craquer melo na yepso ka zale kenge. Zale kenge po ba otonga tonga yo. Ndenge ba otindo ba biloko na batu na wana tangi ba otonga tonga yo. Tala. Nous va sala nzambe bozana mutema mabe. Ya solo. Nini ngota kuna? Yali papa ngeza. Omoni, yazo contrôler ça dans a ombo. Mais non. Oui, mais que tu as photo yeba, tu as pas jeune fille belle, so mutala tu leur amène dans son place les ali papa na na tchaki c'est son na tatara na linganda za papa c'est bien. Non. Non, tu n'as li papa boyo raté. Ba bimé non pas Yasmine. Où la dit passer? Yasmine a bimé na mo libanda. So va na bima. Ni ba bo ka musanga na so sala ke. Ko no yamba on e bunga ba. Maman là. Juste qui sont censés à la passion solaire. Juste soyez. Solange. Bien, les papa. Allô?
grand frère. Eh, je sais qu'ils ont vu qu'il y a dans le lot. Mais non, tu n'as Yasmine, tu n'as pas de Salizou, hein. La Siliki. Il y a pas de folie. Allô, je sais qu'ils ont vu dans un moko. Et na sepel ka Yasmine singo tenga des chaussures, on a fantaisie. Eh, on a un chaussures, on a fantaisie. Ayo, qui a appelé le papa. Non, mais ma copine. Pardon. Pardon, Kizozo, pardon. Rappelez-moi après. Pardon pour moi parce que Fatou, oh, le bas. On a dit quoi, Pati? Je sors. Nauti réunion qui pastorale. Déguiniko. Oui, mais rien. Na bi bato bazo chat d'école l'église ça la nini badikira. Ça c'est l'enseigner. Bien. Vous avez fait mourir à couleur. Papa, on met la nini secret. Attends, Mike. Est-ce que vous avez 20? Papa. Non, c'est ma sangue. Bon, le gâteau, comme vous ma flou est belle, il y a un moment de bois. Coca. C'est bon. Vous pouvez me la maille. Vous sur la tête, vous allez mourir. Solange, yo ka soni. Tu bon bloc à vous bêter dans l'église pour aller. La église vous a caca, va couper des carrés, facile à garer. Mais bon, mais non, nous avons un astro. Oui, et ça m'a pas volé en Zambie. Ah, ça oui, nous avons un peu de blague. Mais c'est quoi le problème dans la main? En fait, il est dans sa bouche, vraiment, une belle nuit sur la soie. Il faut soumettre un problème dans la belle nuit sur la soie. Parce que tu salines quand on navigue, boye, au bout d'un cas, l'eau a qui. On a c'est pas vraiment visite, non, on a une date au salaire. Faut qu'on m'en aborde. Diane. Maman, on a vu le mon corps. C'est moi qui toque. Te, o bazo mona te bazo social tenga na zo mona. Yo c'est gagnant. Nous on doit soumettre ma problème pas pour. Il y a un problème sérieux, ya. Là finalement on soit la prophète la. Bo benga na motsika moli mona distraction. Merci prophète. O bazo mona ngote mama. Bazo tala na musu. Sengeli batala na molimo. Oh. Voilà l'éternel, quel est keramo nini oyo. Ngai ndena Paul epai na ngai komosali nzambe telekelamo nga na présente yo ye nalingi tulezala coup direct ndeni bango bagloire na yo nzambe ndeni bametisi bakozala na mokili oyo soki mwasi atuli sengeli bamilatre bazala bamilatre bakokutana kosangana ye na moto mwendo nzambe mais soki atuli rasa bamilatre kozala te tokozala baoyi pembe baoyi mwendo alors toza na posa ya milatre mpe bamétise bazala seigneur papa soki ngai ekela mosali na yo nazotala boye nazokweyisa bongo boni oyo bakoya mpona bazwa ye au nom de yesu mama nazomona mobali moko atelemi liboso na yo me mobali wana oyo koyeba te okondima ye te mais ye nde akoya kobongisa bino dit amen amen prophète amen aya nzambe ndenge otelemi boye makambo na yo nyonso nini esili amen prophète prophète boko na biso prophétiser te papa ngai naza na fiancé na ngai naza na mobali ya vi na ngai mais makambo nde ezosimba te ere moko mona abengi ere moko mona azobenga te mais ngai naza mposa tobalana loko aza na projet déjà ya libala nalingi peut-être kokisama mpenza mpo naomona mwasi mosusu te tosala boye mwana okoleza makambo ya pe ya losambo tokoloba yango boye te mpo biloko nzambe azolakisa ngai eza tellement fort ke nakodivige yango ene bokotela ndako comme ça tosola moko moko en fait nga zanga problème te nga problème na ngai eza kaka nga mama mibali te
nga aza sona comme femme d'affaires nasa mona na dépendre na nga mpona ningo dépendre na mvute nalinga mama dépendre nzamba aresaka liboso na yo dubai ya solo amen Yasmina ke Dubai ke ba pesa te fatu obanya makambo alipapa o tango kalo o ya profeta nzawa te yana na tuna okochongo wapi tala saki o zana o mutama de boliko yo makambo na mobile no e marcha te pona bosia oyo kasente profeta nzawa o sa ola merci ko anga profeta nzawa ito koma moto te bizele mtama beto na salamu mtama nzambe ya mabe ya mtu senga mimi papa na misa moza lokola scène ya télévision moko nzambe azozape ezapa kutai na scène moko bazoseka namela bazeli bazoseka eza masomo te eza amusement. Merci prophète. Question là le bâti. Yo pe. Mbali moko za neka yo wana. Te prophète na ko bombelo te yo za mosa nzambe. Sina mona. Posso falar? Venga, moços. Zamba zola tsama bebele. Solange. Solange. Bisika msoti tinda kabisa vraiment na kubima mbimba. Foka mafuka mwa. Oh yes. Na présenter au mwana na yo oyo. Nzambe batela ndenge ba décorer ka église soki ba koti. Pater azana miso mazo mona tengande mosakoli nzambe. Hallelujah. Yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Condole. Yes. Quel salaire. Quel salaire. Isa. Bon, nakeia. Maman. Oui, papa. Nakeia, moi solo mo ke tikaria mo ke todo solo nande kona bino. Ok, papa. Maman. Zamba kusala Dubai ko mona. Amen. Amen. En fait, tu l'as rendu là moi. Roke bobisa kayo. Cheka ngoti. Merci. Bat neke bazo bate maman nzamba zotala motema. Kazo zotala weza banda. Amen. Daro basi kitoko boy. Bon, tu es yake ndoko tika ngayo mo bozana masolo ebele bosingi Le boso. prophète n'a regretté. OK, tozo lambolier. Te mama te. Te. Na ila kibuloko te, na ila kindeli solo ba. Biso toza ba umbu ya nzambe, nzambe alesa kabisa. Mais to lamba bondo za na moto falo zela ta mukie olia. Atamba la si mama. Bon, yako tika ngayo. Papa, tanga to sapela ngela mo, ko pena o ke. Foto sa bilo bila kwani. Yo zo kende nzela ni. Nga o bi mabweno. Te biso do mata boy. Te papa meza. En fait, tu qu'un peu en pour ça. Yo, pesa nga numero na yo. Yo bi ka 1500. 1500 ngana futa 30. Meto futa transport ni ba. Vibale. Prêtre. Ngai nazobima na nga mais nalingaki avant nabima yango nabengaki tosola mwa moke opongosi vi lelo mpona koganye yango il faut du courage soki oza courage te okoganye te omoni lelo oyo naloba nde nini business ezotambola bien na église. Oui, oui. Hein? Wana uza na raison vi. Kopi mikolo na église. Yo sambelaka ti. Nga na sambelaka. Nga lokola nakendaka tala ngomba moko te. Eza difficile mpo bandimela ngai. Nafanda natalenga bio bongo speti na ngai asambelaka. Ngai ekolo ba kope. Kope yango ezosenga église. Nakokende wapi? Ntina nabengaki yango wana. Ngai moni lelo oyo eloko ezofuta na mokili oyo lokola drogue eza te. Lokola drogue. Yo tekaka drogue. Yo bombanga. Ti omoni na sali bandako oyo nyonso. Eza na compagnie moko te engagera na mboko oyo. Mais mosala na biso ekufi. Mondela fungwani miso. Alors, tofandi ti to étudier, ngam na étudier.
nzela ya bien oyo kotambusaka drogue eza église yango nabengaki yo tosolola na yo otyanga en contact na pasteur na bino ndenge tokosolola na ye pourcentage no ezali vie na kati yo te me tika pasteur wana aza terrible pasteur Caleb vie vous mais quand même osala lokwa frateri moko boye loko ye na prière okomi lokwa mondimi peut-être par influence ki amoni homme d'affaires naza na temps wana te ya kobondela mais soko sololi yo nga tiangaka en contact na ye nga mona yebi nde na osoa na ye et puis so a continuer kaka bible prière louange adoration sans business akolonga te ba pasteur nyonso ozomona wana 4 jeep 27 villas cop 100 cop vie ne pape nga naza ndeko ya kile milema na Dublin ayebisanga bila via parti au courage ozo comprendre masa nanga miraka bala fandaka na Hollande ye pas évangéliste na pese cop wana azo babwangi vie ne pas père prophète international oui prophète une église amiso pakalo oui prophète le oui oyo asalaka na badimension abi nzambe asalela ngai na badimension oyo te nzambe pa ayokeli ye nzambe ayokeli ye ye nzambe ayebisaka ye likambo amonisaka ye makambo ndenge omonaka makambo na bafacebook ndenge ye amonaka oyo tosaba yo solola pisanga obenga nga otianga na tozo après awa na baprès midi lokwa ye ayambaka te lokwa ayambaka bato ero ti na pokwa prière ezali tokei bokutani bosololi na ye après midi wana na baréunion ya prière kuna bokokutana na ye ça va yaka na le mois transport yo babouge antenne yango nani okota sena ngakati na lingomba babokimi prière pe alobi nakimi prière na ndenge mabete nete pele mokamusa osala te orate kilobiti moi ça prophète mama bakata lobe ekudefisa babiju biso nyonso todefiti mama ngeta ngazali na baposa oya prière mais nani grand frère nanga oyo azalaka na Allemagne wana ayel mobala marita atindelenga mombongo mo boye ene kezwa kuna nde na umeli nakutana lisusu na afe munjula na nzela donc yango esala yenga bongo odefai babijine mponga na futa bo banyongo nga nakoti na kombo ya bato banyongo nga nakoti na kombo ya bato nazwi bago José Loko afuta nazwi Sylvie moko boye mpo na service womo afuta yango siko ange ona na ofuta ange ona na ofuta papi munzula nga badi nyongo te mama na ngai wala bipera siko visa zolo soko ozwi bongo na bengelo Jacques Tambwe afutela yo aloko zofuta odefa banyongo na kisa se futa mana poto en tout faut moi bien courageuse nibona ba professeur zainde lobi njondo kitaite banjondo makasi fo yo hataki lobi makambo zaki ya kitoko lobi nga modeo na lula na nga odefa penza nga na soka na ngata ba bijou 500 soka lo na regretter mati na yo bete soka na regretter yo si fo lambite lambite loko okina kenda ozo mbongo ifo na lambiza makambo tena ndombo pona futa ndako en tout cas masolo mo pezo bebe kula mo pe changer mbongo batindelenga pona futa ndako Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu. Stylo na tika kia sawa. Stylo. Gabriel, awe zalaka ndako mosala nzambe, pardon. Coiffure Tiboye, Gabriel ma sœur. Hein? Tu as une explication de ma ça n'a pas tout. Tu es ma belle sœur. Mais. Bon, ça semble à mon mais tu dis quand même à ta sœur, c'est pas comme ça qu'elle doit se comporter. Regarde la coiffure. Hein? Elle sort de chez moi à la maison avant d'avoir tout ça.
T'as la coiffure naïe quand même. Zoua capé tant solo la naïe. Hein? Yo Gabriel, yo Nazo sona ilo na chambre. Zoua capé solo la naïe. Ya kanyo nga penza makamso ape so rapport. Yo ton ya kanga ne psakoni. Yo yo ka noter ka poani. Zata on so mobile na yo a bali yo comme ça que ça ba coiffure no okuna. Ils sont comme ça na Nzambe. Gabriel. Église non, au moins kende ozana non église olingo yate. Journée au kuto ta ba ça ta ba jeune fille ba yana olinga te. Journée ba maman pe ya posa déjà maman. Monton so za mo sa za maman olinga ko yate. Et là te non ma be, le loko tu ngolo Nzambe ta ndo lati. Église olinga to ko ya pété. Izanini. Les kakalebi kuna kutunga so na ketu na ko finga finga e. Mélodie zola ta mabe boye boye. Ta na yo moko pe na su. C'est quoi le pasteur a olobani? Ah bah yo zo pexo yanga metala na ya yo moko. Mindele tomba kenda église ba bakena bino mikuse. Nzamba yo kabonka. Yo mundele. Yo mundele. Yebisa ngai. Salut les individus bino ko kanga mwana ngana ka église te. Nako fa pe kanda na sambeli koleka bino. Mama awate. Ko tshela mama makasi te awate. Omoso bandi bongo awate. Somo ozongi kuna. Na ozonga na ngai. Lo lendo na ndako eza yo te. Je ne sais pas. Pas pasteur. Ngapile ngana solo no na nute papa. Mon stylo. Papa tout solo la ko. Makamoto ba ya Gabriel ya onde toke kuta kuna et pas prophète kuna. On l'a tapé bongo aller là au submarché église on est ko soir na ko soir. Pardon. Quand non ba noté. Bana bana ngana solo na noté. Ah non, na fana sa na sona tante fona kene na sana réunion na ba na basali. Et comment pesa ka église concerné ka déjà ka mambo église. Est-ce que nani nakapeka ya bansi yango ka yozolo bana ka yonde na ebisao yo kana nani Queen Malika Mama Nsanga wa Londres wana est-ce que binga mama wa souteranga partenaire nanga quand ya bing na ebisa ki ozo sukola lobi a rappeler après moi je dois partir na ebita on fait comment pasteur avant que tu aies réunion malamu yo kanonga no ebisao e ko aider yo pe ndenyo ko sesa réunion kuna. Il faut que mon papa ancien on donne le. Mais Atika Bilo on a nini, tu sais, elle peut pas voir ça. Atika Bilo on a cuisine, qu'on a tissé quoi, hein? Ya. Nous sommes bien là, on va juste pas. Eh. Et on peut pas tout n'envoyer comme nini. Hein? Non, c'est à toi maintenant de me dire parce que bon, il fait quelque part. Si chez moi là-bas à la maison, ce n'est pas toi qui de temps en temps vous blâmez ma soeur. Ngana ça homme de Dieu même bateni na et tout ça tatouage partout tout ça au moins que tu ya bango bango que tu ba binzambe te zande mususu tozo forcer bon ka muke po anini likamna nzambe ko ta kati na bango bazwa guwana po bon pe ba mikotisa et bon mona moi c'est prophète moi c'est prophète to ke kuna te pour les gens qui sont mais le bas peut-être que les amagamo pour moi qui sont dans la nani osa ko ajouter le moi c'est prophète te déjà wana par moi qui sont fais-moi rapport et ceux qui sont te papa et ça la rapport mais ça la que moi c'est prophète au lien mon ami dis-moi qu'est-ce que tu n'as pas vu de bien de la part de moi c'est prophète combien tu as les solonate pour wana to tonga to sumuka. Dis-moi si tu as un rapport à me donner en tant que responsable des mamans. Dis-le. Waneza kotonga te. Ngana zo pesa ope rapport. Pour yo za responsable de l'église. Yo ndo za numéro 1 ya église. Papa, wane la télé. Mélodie akosa. Gabriel Kutu azo mekande. Yende ko asukisi. Moi ma prophète, yenda asukisi. Papa, songa no ba ke na loba. Balinga ba masango ndenge moko ya mabeba ya koyebisa OK ta ma pasteur akende kuna akeko loba boy waneza dunité na moi ça me mais c'est aussi ta part de responsabilité pourquoi tu es la responsable ya ba maman on a ko landela ka ozomon évidemment nazo ka rapé mingi pona elatelia ya sœur wana ya madame ya prophète webi motuna tunenga ke nani apesa ki batu maela ko sala bilamba wana ezanzambe te. Pe en plus eloko ya linga mesansa na église ayaka ko defisaka ba bijoux kuna na kati église na modelo ya ye nga nazo sepana likamwana te pa pasteur o mo problème nga na non pardon so pe to abiso mbale benganga chérie mon eloko mso ezo kasaka bino ngwana po to balika mwanzambe te chérie na ngai bien sûr mais je suis chérie kolobate que non pas passer pas pasteur non évidemment moi je te dis que je ne suis pas content par rapport au salanga sina yoki mo ya jurte ozo sala loko mon côté ba bêtise ezo ko s'empirer du jour au jour na kati église
Hein? Mais yo zawana tu ne fais rien. Aux autres ça qui est boy Quitte ça boy. voix cassée. Ça moi c'est. Quitte ça nous voit. Wana zo ko fingisa nzamba be ko panza lingomba. Ata ko babi ozana bonzamba ngo eleka pe boyete. Bon moi parce que le réseau bon manga ça monter ma monene. Donc je n'arrive pas. Je suis tellement bon. Nazo ko mate ko zo décision. Mais toutefois qu'est-ce que je peux faire parce que l'église ils ont tendre vers nzela moka mabe. Simba Fimbo. Comme l'église, comme il y a au l'église, donc j'ai entendu parler de ça, des disputes même à l'église. Est-ce qu'ils comprennent au moins qui est Dieu, qui est l'Éternel Tout-Puissant? Est-ce que Batbazo est Kanda ya Nzambe? Oui, nga na koloba, mais des fois na koba na kolandaka mutuna mutuna simate. Des fois devant moi baza ndengo wana te, na simananga ba ozala ndengo wana, mais peut-être ba obanganga. OK, fallait ba banga Nzambe. Zobeta mabe mon kangana lui. Te, faut pas boire kabisa na conseil. Oui. Prophète abi dansa no beta ki mama na ona to nini. Nini? Prophète oboma ngai. Ozala kwa mselekete. Wala tamona kana television te. Wala izape kana ozoboma na koko soki. Yango wana. Ya prophète ngaboma ngai. Nani? Na yo na pesi yo mbongo kende kuwe cameraman. Uyi yaki ne wana ibi musa. Nana mo. Baki ige nani kusangira, siku musangira. Ya antenne A. Affirmative. Azaki biloko wana. Image kitoko. Avion très gros plan. Très pas passer vraiment. Kale ba beti mabende ngwana. Akoki kokwesa mutu te balokaye na mafuta oni. Balokaye na mafuta oni. Vese nyoso kaka izaye mafuta. Ya salite pro. Na ba semisa manga manga izo sopa ye. Luku ya bibe. Moni yo. Pantalon moko boye. Yo beno beta tennis fashion. On dirait Michael Jackson ndanga bandeko beta loko ni yabo. Chaussette d'appel. Mais prophète, il a siépelé na papa. En tout cas, Nzamba pambola. Ane loko Nzamba. Mona mosa kenda ki malade toka. Onzamo. Mais après l'église a big et puis a ya non kiambola témoigner. Kangare oui. Azaya Zambe. Solange. La coquine. Dikukuma bapesa yo ya mais est-ce que vous avez un aïe toté? Donc, on a gagné un tabissi mon boulot, parce que qui va penser, mais pour vous, on a témé à beau. Papa bongo ata yo moto akulango bino moko bakolo kula ozobima na semizo le passé ke awa o mundelo asinga onje njinja telema ane kaka o izaki blanc to blanc yo za nani kasi yo moto asinelo tina nga kabe yo kula moto est-ce que Yasmine na respecta bino sili kama pe non na sili te papa yo za nani na otunu ngai mobali pardon ngai nani prophète mama to singaye ozanda kuna biso au moins blesse pas les nations bakisaka des nations ah non sika bozo ke resembela ka oui ye prophète na biso et ça prophète amunene ye mutasambela pona biso poto zala ke ne fumo poto obe anga pona bima na bima abilo boza kwa puye bo fanda ka wana bo mona mabange ya kana musi nani wako tukokoti kala na bien zela est-ce que boyebi ke libange le kili sa na maboko te agression te na ko bunda na maboko te ko ngana ko sala pe prière awa pa bino so ba diarrhée pardon mais
omoni tondimela otamulai ngulu toliaka lisu ngulu te likolo na yo bacharcuterie toliaka lisu te likolo na yo nzoka tozograte babilo ya bien omoni toye todécouvrir ngulu ezala kitoko keno surtout mokua makoso ma chère nafini zolo no wana wabebisi solai amwa mukete papa soyamba yesu papa ngai makambo ba yesu na bino etalinga te naza misilima nayebi oyo pekisa bango nde bayeba bongo po esanga papa yaka papa ozamaka na esprit ya koteka yo oza moninga nanga mobali oyebike nazoka pasi parce sona azala mwasi na ngai oyebike ezoswanga osite nde bayeba soki napike krisasoki yo moto oza nabala na defi yo kaka est-ce oyebike naolinga napike oyo oza moyimi na biloko ya mokili tokotika yango ti ezaka eloko tokosalela papa eza bainstrument tokoti na mokili tokokende tokotika yango alobi bible elobi lekole passeur banzoto ekoleka motani ekoleka mwindo ekoleka na defi yo papa nakozongisela yo problème eya te zela boswana na mabanga Alléluia, amen. Alléluia, amen. Oh. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Élevons Jésus.
etalinga te bino nde bowana mposa ozwa bénédiction nga nde naana mposa ozwa bénédiction te dimanche passé makambo osalaki boleki 3 fois na liboso mpona otia mbongo mbesenga bino mbongo bino bozoparvenir koloba nanga ke bowana mbongo te bokota te papa pardon mbongo ya babiju pardon pardon ma sœur s'il te plaît mobali nanga mpe ya prophète nga mpe na mwasi ya moto na nzambe yebisanga papa te boyebisanga kana ningi nayeba boyebisa ngai après kil tokosolola na mbongo te boconfirme nga s'il te plaît ngana non mwasi no moto asepelaki koloba bootebe bozongisa babiju na nga ça va après prière il faut nazalaka mama mwasa mama prophète so totyaka molimo tokolia molimo te sakana bato nini bozowele ya kodefa bolakisanga so bino boya balo stop hey s'il te plaît omoni ou bien longola pesanga chanete mama na yo mpe jeune fille eloka ya $50 ozolemba kofuta bopesanga mbongo na nga ntango bokobima ntango bino bokobima bolobake mbongo nyonso toke kasi ava bokota bopesanga babiju na me bokota te bofianga bino boya minoko boyekolakisanga minoko bokokota na eglise te baolakisa biso bosa prophète bokokota na eglise te bokopesa omoni bato na yo papa omoni prophète mbongo ya moto boye nango te olingi okota losambo biblia elobi soki osala likambo na moto bongisa elobaka bongo tikala libonza kende bongisa nano yangoko bozolaka na babape pamba tala bible ezoloba non bible elobi nini bible elobi bana nzambe bakodefa te me bakotekisa bino bozodefa oyo anga bozongobesa mama bokokota te bakolakisa bino bokokota biblia elobi oza na likambo na moto olingokela kotia mabonzo baza maboko makasi mobali nanga aza na droit oloba tofuta ndako mobali nini ya kosepela bamanke mwasi na ye so tozovivre kala makambo molimo nakosambela losamba moko mabe sambele na ye mabe papa nga na okota te mbongo na ngai koba ngana bilibili tozaka bandoki leo nazoyesa bino verité bino bolandaka biso nde toteyaka wana oyokanaka bien indoki mwanda nzambi abonilobaka makambo baki mwendo nzambe ya mpongo soki oyokaka bakle baka nga mutu naloka ye yo mutu aloka ye eloko ebikisa ye ndako ya nzambe
Sokwa kota ka be gote. Onda kanda la kala. Yem to lokayo. Oye mo na o mo ni mo ti ya. Mo ko bo fu ya modero. Yem to lokayo. Oya ko mela nini boy? Oya ko mela boy ni. Hein? Mais ko sana de yo. Ya mo dero sana tene interne. Mama ko ya bando mo ede hein. Oh tene interne. Mo ni biso to ya maluki. Biso to besana minde to ya maluki. Nyese kino. Ya mo dero fufa muza kulia una mulongo si. Modero oni ko cha na munoko. La bien. Yango yo sa ndo ya. Bon appétit. Oh. Ah merci papa. Ah, musulman. Vous voulez bien. Musulman ya. Maman, fais ça à Kitiko. Yo pouza na mulongo si te fufu ya buzi. Dilo oni ozala ngwa. Tela na ngombe. Dilo oni ozala ngwa. Ngulu mutika lia. Ata Thompson pe rien exact. Mère, pese ngula 2000. Na futa yo. Mudelo. Pese ngula 2000 na pesa. Faut faire cili. Ata tenya ngo bakumi kusaliza ngo na Bukoba. Boyiti siko ndazeka na musunya pamba boy. Ala bakate so olia. Ngula ngozoka ngo bien. Bien. Na fozali. Ah, mais bobo sani ke milimo mabeba bwaka na ngulu. Bangulu wamba kende. Juta saburi. Wana bakupa. Mudelo. Sanje kulele. Oh il est chopu ku kota te. Suka kana kongo du sala. Nyoso tokeli boy kaka ngulu ka. Bidi. Faut dire que la magie lunga wa. Tala mindele na ipsa kio. Nana tala mindele uzwa di kuti nyoso. Kata na mona. Oyo sengi ya ngai to yayo. So dia. Ngulu ngo ba chepe tomate na kati eh. Lobi? Tomate na ngulu ngo eza. Eza ya koka. Matungulu nyiso koka. Matungulu koka. Mais mungo on dirait côté. Ah Mudelo. Koka? Mudelo vandi sa famille il est. Mega. Mudelo vandi sa famille kulia o yanguti. Ah non. Efundisa mu beni yani kuti ni mosinzengele kutala balonga. Mama matembele polo ba kesili. Ata soup matembele rien. Ngulu kam dezo. Ngulu kaka. Yo bangu, yo za misina. Moi biso ko lea biso. Oh ngulu ya moi zali. Do ya ngulu. Ngulu. Mais maman la bien bien. Ah ngulu. On va regarder. Bon, o bangana ke. Hein? Tatu bino. Ah, modero. O meli ma idée. Mama, ça que mon édition Kabula Rabisu Basane. Mais modero ndire yem ta zo idée penda apesa nzambe idée batu baliaka. Te ya solo ndire yem penda mta yebisa nzambe bite nzambe sala batu no baliaka. Po yemo ko solo sa ko liame na yebite. Ngulu lia ngata oleni. Oleni. Na ko mela ta. Ya catholique papa, ya on s'aime catholique. Osa bien. Jamais. Ngala ko ya catholique jamais. Bino tu osambela mama Maria. Mama, ça va ça. Pesa. Bozo sambela mama Maria na bakanja. Ah noiriti bozo sambela. Ngana yani. Ngapela lia matembele bandunda nini. Ils ont fait sa vitamine. Ni les puissances ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Sauveur. Donc, elo mokote, eo kabola biso na bolingo ya Nzambe kati na Yesu. Ozomona? Kati na bolingo na biso kati na Yesu. Te, momo esko Bible bage. Même ata lelo na sanga bete todo. Moni to la lenga na mshurana. Je na ngoli sumu. Mais le but est que to perdre mamoko sali, non? Ngako mama comprendre? Donc to kabona jamais. Tala kuna. Usani nango. Te pako. Ate Moïse azalaki boyete na mandefu ya Pharaon. Te! Zonk se libo ke sika uti. Oh, biso to partager la biso. Te Bible yango ezangi sipo. Bible ezaka kilote. Zonk se ngo na nzoto na. Bien te na tse pembe na epo. Okoya ko ninga mwasi na pantalon ele. Ya. Ta yo moko. Oyo lingana. Soki na lobeli blanc rouge okoti blanc.
Mais quand on marié, comment on a marié? T'es marié nayo. C'est quoi? Ah oui, tu as versé ni longa na théâtre. Et ça va fermissement on peut ça. Affermissement ni pas cause de l'autre. Ta maye biote pako bandi karate pako. O izanda ko ebota mosali ya nzambe pako ozana isikate. Pako. Mais prophète, mais o faible na oza faible makola pembe bo point. O faible point. Prophète faible ni na. Maman. Ah, ma kiri na ti la dérangement les gens. Maman, tena zo gangla le nani. Moyenge ben. Pakot. Ti bokoti na makolo ya pembe na ndenge. Na lobi pantalon ya makolo ya pembe, pantalon ya pako. Melody. Lelo zulu na ngai ya ye donc pako na ibite soki. Oyo baza basali na nzambe. Luba na yo ka. Bazo ganga na lolenge ya soki évangélisation. Mais évangélisation ndenge bozo ganga boy. Évangélisation bozo saka na mutu moko. Bokomi Yesu o ariska kodinda na mai po kende ko bikisa mutalibo mana nkunda. Voilà. Ali mutalibo ma chiko libike. Longwa ozama be. Tinda molimo na ngana ba. Tika biso kibi. Et maman, dès d'abord ça a suivi na ba fermissement na. Papa sina no eloko mukutolo ba. Papa ngapi na za distributeur ba. Lokolo ibi pasira ninga kabila mafuta ale. Yo pe ovoya osimiza mafuta omisoki ale. Ulukimwa tentire bon. Kwani Melody timba bon. Kota. Kene sola na telefone. Yaka. Kende ko sona telefoni ya na yo domi niengi mwasa Paul Dikando abengi. Osola na Clement. Tosa babot. Ipa zo benga tindela nga ba code yo bigela tindela na ta benga nga tuna nga ba. Uda tabe lamba pamba pezo let nuka lamba pamba kaka. Yo misunya ngomi komisi ya batwaro oni. Nazo gangere ni kolonyoso kutu mbanda na mona boy mama na kwa kulala katolo ngasi. Bon maman. Bona mwana ya zalbiko. Mama ngake leki na. Tepa kuzira toke nenzira moko. Toke nenzira moko. Tinga na sa suivi na wana continue. Pako uza na programme susute ila toke. Oyaki lelo zulu na ngaiti. Ngaza zulu na ngoye. Nani Kalunga. Yo pe koda. Papa. Ndako iboti musali. Pako kufi nayo. Te pako. Oyebi ke yo libayo zo telemisila ngai. Papa, pona ko vite makambo papa ya ngamo kuna sana kati. Mais na mikoti ici. Uza pasali yanza. Pako, wa musala nzambe te. Papa. Papa bino mibale bobima. Pako toke omoni nzambe tango tosalela ye foko zala na bomili memia. Siko wana kote yana. Eh bon, tosala ka boisa to silisi suivi. Pako nakolibayo ozocelanga na kulambela wi nakulambela pakona zulumso omwembe okosalanga zulumso tete pena ka oyo oyebisala nini awo poni libayo oza faible na mpende ya pembe mpo ya nini ko pako mwasi nanga za mwingi tena posa mipenda pembe mena benga bala mwasa pembe le tipasi na yo mipenda pembe ezali pako zokoto zoyingela mwasi nanga za mwingi na bala ipona nini ala bisa mipenda pembe te prophète ya biloka mukiliti bona kotika mutu adi ete calme ye mukazo dia calme otiki kaka pako poni obetanga karate mais mon prophète poni obetanga karate prophète pembe to a mwingi wala mwasa pembe na ndako yango sikolo bitero kola l'abondance de bien ne nuit jamais. Nous sommes dans le monde, arabi ba on a les mêmes bon. Bon appelle désormais, n'a su suivi pas ba. Donc on a vu passer la ligne kabilo kama mafuta yepo miso qui s'est mise à mafuta. Car après au tira ngadi baya. Ouais, su suivi tena passer. Obi okuta na mukua. Okuta na mukua sipel 160. Ouais, bora kala. 160. Malgré ozano boy. Malgré mutune sala kate. Malgré la tagamabe. Malgré ki mubulu na yo. Et non nena ipsa yo que ça lo bien. Jésus t'aime. Malgré toi. Jésus t'aime. Amen. Ozona nanga donc biso ozana isengole lo. Le pas ça fini nga mais Alexandre Alexandre. Loba yana. Yo, tela zo na moi c'est mais moi je t'aime yo. Yana. Yana oloba bi oloba te. Et puis c'est mes homona na ba fier na ngozo mona ke ubota mongol. Ngala na musaka batu. Papa, yo courage. Ngala musa mutu. Oui. Meka okufa wati. Yaya, chembeli la msai. Mais na lobi. Est-ce que chembeli la msai? Oye, ata yo olingi ko sambela nzambe te. Olingi bilatera. Mama, bao bao sambela, ilo nyungu ile seki bao sambela. Na biso ngana bao to ngande mo. Mama, bao bazo sambela, tu vois une femme qui prie, il a
caractéristique aza na caractère moko eza soignable. Oh yawe nakosambela nzamba ma ya moto nde kokite kozikisa o nayebi so papa mpona nyongo mpona nyongo ko oza connecté na kindoki mama nga aza kindoki oza connecté bima na yo bima tokoyi na mwana biso melodi soko mileli yango oza na moto akopesa te mpenga nakufa pamba te papa bongo ata yo moto akulango bino moko bato bakolo kula ozobima na semizo lepase te awa o mundelo asinga onje njinja telema ane kaka oyo ezalaki blanc to blanc yo oza nani kasi mobali na yo asololaka na nzambe oui soki alembi kosola na mobali na bi nzambe na ye nalala nzambe akomosola na yo asoloi na ngai donc oza mama prophétesse oui mama prophétesse église na bino nini église na biso église de réveil ah oui mama namoni église na bino mobali na ye motei papa mobali na ye motei telinga simu ya bembobo soki ya solo ezalaki église oyo de réveil ndenge ozoloba église ya kolamuka nde okangi papa oyo na niongo boye te onosentir lokola nakomi na to ya vision oh au nom de Jésus oziango eza na kati te nazo ndenge tosala boye ozozwa soko olingi kozwa oyo ya nini nzambe ndenge na bandopikola bato nga vraiment nena ndopikola bato bafanga mosusu opesanga da opikola nzambe nakopikola bato esi na ndako oyo mwana ngai mokolo paster oyeba makambo oyo nyonso tosuka nde nini église obiki bakolakela mpe biso liboso na baeglise na bino boza koteya nini epuis boza kopesa ndakisa nini mama prophétesse yo wuti wapi nanu oyo oyebi nga moto ya mokili na monake te asungaka baye baza na baproblème etake kasi osunga bato moko ya église de noire ya mboka oyo